Ah oui, papa, maman, cher honorable, chère excellence, votre satisfaction est notre devoir. Voici la solution rapide pour toute activité de transactions immobilières en RDC. Pour la vente, l'achat, la gestion, l'estimation et la mise en location de vos biens meubles et immeubles, contactez l'agence congolaise de prestations et services. À travers les Mininga. Oji mamacita, Oji mamacita, je demande qui de moi de nous pour toi, j't'ai redessi massa. Oji mamacita, en planant ça s'est dit je t'aime à travers les Mininga. Quand j'pense à toi, j'suis pas allé, j'suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rue, j'deviens rage. Quand j'suis dans le bloc, bébé veut que je pêche. Oji mamacita, Oji mamacita, tu demandes qui de moi de nous pour toi, j't'ai redessi massa. Oji mamacita. Mbote libota nanga ezalaka bino awa toza na commune ya Ntsele ndeka botangi wana na entrée ya cité Mama Olive nganda CC. Donc lopango oyo nazolakisa eza parcelle ya 8 mètres pardon 9 mètres sur 25 eza 9 mètres sur 25 courant ezali mai ezali eza na emplacement ya bien. Bozomona eza quartier mo déjà bato bavandi omoni ba voisin de bazali donc makambo to eza bien accessibilité kitoko environnement kitoko mise en valeur ezali o eza que osombi oche mutu afutela mbala moko po mutu aza wana azo louer donc bachango $20,000 à discuter eza na bandeli $20,000 à discuter donc eza na commune ya Ntsele na entrée à Nganda CC au côté cité Maman Olive Ezawana Batnios Baebiango dans Sozarana boulevard le Mumbo Tuni Nganda CC cité Maman Olive Batnios Baebiango eza juste pembeni wana $20,000 à discuter pour na ba oba oza intéressé ndeka to salaka obengi biso to monana bongo tokoyeba ndenge nini toko solola poto avancer na masolo wana natiki bino vidéo nango normal egoya entre lobby ou après demain. Merci beaucoup, bonne chance à tout le monde, bye.